Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Mais Mama Rosalie ngai na koyebisa ete il faut oyebaka yango ete les grands mopao akotika la kaka les grands mopao. Les grands mopao azali moto oyo ata basali makelele ata ndenge bazali koloba akotika la kaka les grands mopao. Tozali koloba ete ba congolais bazali ko rêver. Bino bozwaka Koffi Olomide comme un type de la rue. To mutu moko un type là, donc un vanipieux, bozwakaye neti nani. Bandeko, Koffi Olomide, azali moto oyo, atandenge bozo sala makelele la, bino mokanisi moto lokola Koffi Olomide. Azali moto akoki ko se défendre devant un juge. Déjà, bon, on a quand même une interview na isoko azali koloba. Boza ko mona kaka ke moto azali très intelligent. Bandeko, bozwaka ba makambo ya ba miziki te to ba makambo ya polémique te, bo sangisaka yango na bo moto ya Koffi Olomide. Soki par exemple Interpol goya na Congo, po ya kozwa Koffi Olomide, ezali problème ya Koffi Olomide yemoko. E ya yo nini yo wana komi na mikoko tambolaga mo ese beti yo pona kotunaka bato ba question. Bino bozwa koyeba ndenge mosusu bokoki kolukela Lupemba te na ndenge ya ba chaîne na bino. Lupemba yango il faut que luka yango kaka na kombo ya ba bomoni pona kolakisa ete malgré ba biloko nyoso ko sala malgré ba propagande indirecte oyo bozo sala pona Koffi Olomide mais bozo luka kaka Lupemba na kombo ya Koffi Olomide pona ba chaîne na bino pona koloba ete soki chaîne na yo etangi kombo ya Koffi Olomide te ndeko ozali kaka moto moko oyo suka na yango bato bakotia yo miso te. Ezali kopesa mawa ndenge nini toza komona bato ya presse ya Congo oyo bazali na poto ndenge nini bazali ko minimiser ba musicien na biso vis-à-vis na mokili. Bandeko ba biloko mosusu bino kutu bato ya presse bino ndem tu boko banda ko sala tout pona ko couvrir ba musicien na biso ote ba biloko tango bozo sala bozo ba te bikolo mosusu baza ko seka ba leader na biso ba vedette na biso baza ko seka bango. Pona koloba ete tala ba congolais makambo baza ko sala tala ba musicien na bango alors que bino nde batu ya presse ndem du boko ko luka nde ko embellir image ya ba musicien na biso po ete bino bon linga te boye baka ete ba misala na bino bosala ka ya presse Lupemba na bino ezali ko une grande partie ezali ko uta et pas ya ba musicien wana po ete soki bozui ba sujet na bango tango botombola ka mongongo bolobaka bozo ko mona ete bozui Lupemba mais moto lokola Koffi Olomide il faut boye bandenge ni boko ko pesa e respect moto nyonso azala mabe na ye yo kanisi ata nani journaliste wana aza kobalade micro na ye liboso ya bato Interpol eza koya balingi bakanga Koffi Olomide bomoni ndenge nini oyo aza kotunaka bato. Est-ce que yende azali parfait? Yende azali parfait po avant ya kozwa ba micro ko kene koloba ba biloko bo alors soki pe to tuni pe journaliste yango to tuni alors yo tango zwi micro zali koloba boy est-ce que ozali na confirmation que bato ya Interpol baza déjà na kati ya Kinshasa ogomona ko banda ko beta monoko alors est-ce que omona ki mandat d'amener au basalela ki bato Interpol po bakinde kozwa Koffi na Congo ba memaye na France okomona ko banda ko lia mino yanga na tolobaka na bino il faut moye bandenge nini ya kosala ka musala na bino ya presse bo sala ka yango kaka pona sentiment te po nini bo luka kaka émission moko bo po bato batala bino bato ba sepela na bino te avant ya kosala émission il faut ko zwa ba information moni penza que oui na monaki un juge a pesi papier ya mandat d'amener pour na bakende ko zwa Koffi eza na date boye mokolo bo ba ko ya mokolo boye wana olobi mais yo moni papier te omoni loko moto obandi koloba oyebi ke ba makambo musu tolobaka e koki pe ko tourner le mabe po soki balobi ke ba porter au plainte parce que oza koloba likambo oyo moni te oyo yebite ezaka ba leson de oyo yoki na sima alozu bala moko micro bimi mbangu obandi ko tuna bato ezali pasi pe mawa yanga na tozo loba ete ebongi malamu bino ba congolais boye ba ko protéger ba vedette na bino surtout ba du ya presse
mingi bazali ko kanisa kaka ah bon au moins na bat na banga presse mso bazali na potoka petit nanga yo moto za kuna na Kinshasa bon na yoki mo information mo zo kaka micro kende na balabala banda ko tuna batu ba question po otinda ba image mbangu wa poete to publier ngo batu ba mona bozangi ma sujet les grands mon pas bazali quand même moto il faut donc respecter ndenge lelo bozo ko sala pour les grands mopao lobi pe bogo sala ngoi pa ya musicien mususu ba musicien na biso ba komi kaka délaissé bopo nini bato ya presse o ya biso ya Congo ba komi nde ko tekisa ba musicien na biso liboso ya mokili sanke ba miyeba bango bazo sala bazo kanisa ide ato sala émission po ete to zolu pemba po ete bato balanda na ba émission na biso mais balanda ba émission na bino bozo e bateke bozali ko pesa basango mosusu o ete tango ba étranger bazali ko yoka baza ko minimiser ba musicien na biso alors que ba musicien na bazali bato bazali ko sala lokumu ya mboka na biso po ete tango ba musicien na bazali ko bima na libanda bazali ko yemba bazali ko mona nde bende le to drapeau ya la République démocratique du Congo. Les lobos comme ils préfèrent même bon pesanga bano ya bakuluna oyo o bazali na poto ba combattre ba soi-disant ba combattre bon pesanga bango honneur pona koloba n'importe quoi na ba kombo na bango alors boza ko finga ba musicien ya Congo boza koloba n'importe quoi pona bango yo kanisi mutu lokola Koffi Olomide soki lelo ata balobi te ba longola likambo ya lisangu anya lisangu te mais Koffi Olomide peut être un ministre na mboka na biso République démocratique du Congo. Pour être Koffi Olomide a une capacité, Koffi Olomide a un raisonnement, et ça n'est pas musicien à binoté à Simandaku. Na Congo vraiment tous vous comprendre les sous de Bandeko. Na Congo comme yo gomona, mutu soka sombi moi, pété na yemo ko valeur, ala lati mona moi chemise na ye, en comme ce qu'on ko le kaliboso ba to komi komi mona neti ye gang. Congo est comme na ngoka mboka moko, ata soki ta comme chose avec moto ya maniolo. O sombi kaka 10 boîtes à sardines. Na 30 boîtes ou bien des sacs ya loso soko fungoli sika moi magasin na yo okomi pe patrouille okomi ko sala olendo okomo lo bake yo danger ba Koffi Olomide bango ndem to ba impact na kati ya musique ya Congo to linga te zali ndenge wana ata batu musu ndenge bazali ko ya ko kosa oh non biso moya Koffi Olomide bo mais boy ba yango te Koffi Olomide nde mutu a pesi impact na kati ya musique ya Congo pe moni batu musu ndenge ba musicien musu ba komi ko landa soko tali ba même ba clip ya ba musicien musu wana okomona ba caché ya ba clip o Koffi Olomide sala bango kaka lokolo kaka ko landa Koffi Olomide za mutu bo sakana na ete avant que l'oba n'importe quoi pour Koffi Olomide mitalana ni yemoko Koffi Olomide c'est un grand homme attends le soga le biatika musique a gogo sala ba faire na pe a ko avancer mais ça ba misusu ko mona été ba bandi musique sika bazana nuko luka vie yango no mona ka ba misusu bazali te tanga bandi musique sika abandi ko luka lupemba okomona tanga zui occasion poto za ko memana 30 ngulu mbala moko donc no koso kaka pa bonga mbangu mais Koffi Olomide aza mutu moko aza déjà stable na vie na ye ata lelo bozali ko ganga mais Koffi Olomide akoya ko se défendre pe lobi okomona justice et ko pesa etango mosusu raison Maman Rosalie a dit que bien mona qui moi danser zango ba la qui na France kuna ba lobi tala danser zo oyo fundagi Koffi Olomide Koffi violé bande ko ba lobi soko tali mona moi siona mbuma ya misu kaka otali kaka lobi oyo déjà asayeba makambu ya ntwika kala ayeba makambu ya ntwika kala pe Maman Rosalie a lobi ko oyo penza misisa nzoto na bango kuna na se ya basi ekemba mais toza ko kamwa pe ba mindelo baza ko lobani est-ce que Koffi Olomide monta kanga ki po ya ko kota na quartier latin est-ce que ba makambongo bozo loba lelo Koffi violaki nani yango amonaki nani yango azalaki kaka ba biloko ba to ba préparer pour que ndoko boka ngunda mais yanga to lobi te ba français ba ngonde mtu baza ko ndima ba makambo mosusu ba biloko bongo soki na Allemagne Allemand akolekisa na akotika na ngute Allemand ko refoule na mboka na ombala moko yo ya kokosa Allemand na makambo bangunde zangati na bo o chef wana viola ginga wana ko ba problème no personnel a besoin de na Congo yanga to lobi ke ba français laisser aller ezali trop
yango na moni ete bato nyonso bakomi kosala n'importe quoi mpe yango na bomoni ke France yango lelo mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pour na kozongisela ngai maloba, mais avant de continuer na kati na masolo na biso na oyo etali les grands mopao moto oyo apesa goût na kati ya miziki ya Congo, moto oyo asali ete bato ebele bakoma bamalanda ngombe, moto oyo asali ete nde soki otali ba miziki ya ba Congolais ebele oyo bazali kobeta lelo okomona ba timbre ya Koffi Olomide na kati nde na tango tokota na kati na masolo wana tokosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso na mwa loyembo moko ebongo sima tokokontinue masolo na biso na oyo etali les grands mopao moto oyo azali kolakisa nzela pe bato oyo bazali kolakisa nzela bamoni nzela bamoni lumière lelo bakomi kotombola bongongo mpona kolinga kofinga les grands mopao.